Ndeko ya Congo yoka Cyber Café Jafar oyo babengaka yango Cyber Biganya Ganya efongoli deja ba porte pona yo papa yo mama bino moko boyebi awa na Cyber Café Jafar ebimisaka plus de 2000 gagnants chaque année. Ba résultat esi ebandaki ki mambango oya kotala awa na Cyber Café Jafar. Ndeko ya Congo yoka ye moko le boss Jafar Amani ndenge alobaki na miko ya Olivier Bukendi. Bana Kinshasa na bana Congo Brazzaville Cyber Café Jafar le loto yogo yebisabino et que ba résultat DV ici et bimi. Lokola ba résultat DV za déjà ya kobima yango to sengi na bino mutu nyonso oya betaki DV na Cyber Café Jafar ba cyber na biso za polele boya na ba accusé de réception na bino pour que to sunga bino to banda ko vérifier yango déjà. Alors pour la mutu to betaki DV ba Cyber Café Jafar eza ouvert pour na ko vérifier et loko to senga na bino accusé de réception yaka na ngope Cyber Café Jafar royamba yo pour na ko vérifier ba résultat na yo. Après avoir vérifié ba oyo ba kozwa chance ya ko gagner Cyber Café Jafar rezo bengisa bino na lombango yo muto betaki deve o gagner yaka na Cyber Café Jafar okuta na ngamoko monsieur Jafar pona ko sunga bino na ba démarche nyonso enfin que muto ozwa visa na yo sans problème. O betaki deve yo moko célibataire ou bien en famille yaka komona Cyber Café Jafar te préparer dossier na yo jusqu'à ce que ozwa visa na yo. Ba cyber na biso eza ouvert tous les jours. Pour na bandeko oyo babetaki deve na Cyber Café Jafar bozana besoin de prise en charge et toza wana pona ko sunga bino lokola to sunga pe batu mosusu to ko sunga bino ko banana Kinshasa tina kati ya États-Unis wana nde Cyber Café Jafar to sunga ka bandeko oyo bazobeta deve na Cyber Café Jafar oyo ba gagner to ko sunga bino pona prise en charge pour que bokende États-Unis. Pour na ba adresse na biso Cyber Café Jafar to changera te toza toujours place oyo to boyebi okuta biso na bon marché oyo to kangamina Robank okuta biso lisusu na Masina na quartier 1 place oyo en face ya Eucalyptus côté restaurant DFC Zali toza lisusu na Victoire na rond-point Victoire to kangamina supermarché Galaxy et sans oublier aussi na Kitambo bana Kitambo magasin to kangamina shop Vodacom place au Cyber Café Jafar Ezali et pour la bana Brazzaville tozali bongo en diagonale il y a mairie ya Mongali bokuta Cyber Café Jafar tozo ya babino pour na ko vérifier ba résultat et puis ba oyo ba gagner to kosunga bango na ba démarche na bango nyo sorti ndenge bo kende visa to pesi bino lisusu bonne chance pe pona oyo ba beta kité deve loterie ya mbula oyo kozala le 1er octobre. Bokoki ko benga biso na ba numéro na biso eza affiché 099 99 039 40 ou bien bo bengi biso na 089 85 39 264. Mwana Congo yo moko oyoki ki mambango oya kotala ba résultat na yo okozala jamais desi awa na Cyber Café Jafar. Cyber Café Jafar ache ba prise en charge assurée pona moto nyonso oyo ko gagner des loterie ki mambango papa kozanga te yaka otala résultat na yo oyoki